Capage TV. Capage TV. Infection urinaire ezali na ba symptômes nango ebele. Infection urinaire ba symptômes nango ezali liboso ozoyoka masuba pasi. Mwasi lokola mobali. Soko ozosuba ozoyoka pilipili, ozoyoka moto, mobali azoyoka moto na irect na ye, mwasi azoyoka moto na bomwasi na ye. Sala keba. Sima nango ezali nini mokosa. Obandi koyoka mokosa, soko subi après ko suba, soko sisi oyoka penda lokolo kwanya, lokolo tika, ezali ba signe ya infection urinaire. Soki obeti yango kara, hormone komi koyoka douleur na bas ventre. Bas ventre komi ko sala opasi. Okanga masuba te, ozoyoka kaka douleur na bas ventre. Douleur wana soki eleki, oye kokoma na étape ya makwanza. Makwanza komi ko bimayo na katikati ya makolo, na cuisse lokola mwasi pe mobali. Makwanza komi ko bimayo na liboso ya sexe na yo, ya mwasi pe ya mobali. Okomi komona mobali testicule moko ezovimba, moko ezosala pasi, et puis okoyoka ba ganglion eko bimayo de part et d'autre. Soit ebimi moko, soit ebimi mibale. Ba ganglion oyo ebimaka biso entre le cuisse. Soko ozana pota ya munene to ozana ba infection ebimisa pe ba ganglion. Ba infection ana pendant les rapports sexuels, obanda koyoka penza plaisir te. Mais obanda yoka pasi, obanda yoka moto. Ezali ba biloko yo infection urinaire esalaka. Soki oleki wana hormone makwanze komo bimao na maboko awa. Makwanze ebimio awa, ebimio na makolo autour ya ba cheville makwanza. Soko zo continuer ko beta yango kara. Omona makwanze ebimio awa na se ya mapeka. Makwanze ebimio pe na nzila velele. Wana pe omona makwanze ebimio autour. Et comment ça la ope ba bibon, mo bibon ebimi na fesse, mo bibon ebimi na cuisse, mo bibon ebimi na lipeka, liboso to ba koloba, bibon ya lipeka ezala raso mwasi azana zemi na ndaku alobite. Soki omumeli na ba infection ya boye. Okomona sperme ya mwana mobali ekomi mai, ekomi lokwa masuba. Ozoyeba ko distinguer te wapi sperme wapi masuba. Ekomi couleur moko. Or, sperme ya mwana mobali oyo ezali en bonne santé, ezalaka lokola crachat. Et puis crachat monaka soko tiango boye ezobenda. Sperme il faut ezala pembe, lokola miyoyo ezala kilo et puis ezobenda. Infection urinaire ebomaka motilité ya sperme. Ebomaka concentration ya sperme. Yango ekomisaka yango mai. Omona mobali ya ndenge wana na sperme ya ndenge akoki opesa mwasi zemite. Akoki ko sente mwasi te lelo ti lobize mikokota te. Mama Capage a éliminé Hop Multiservice. Hop Multiservice est un service ébélé où il faut rendre mino bateau bolinga rabiso. Tout ça vraiment organisé. Ba o balela na kenda ki na pesa ki mbongo nanga ba viser bimité. Ba refoulé ngai Hop Multiservice ko sili ça ba problème na bino ya ba voyage. Visa de voyage pété, d'études pété, tourisme pété. En tout cas, na kati ya visa tourisme on a nyonso. Et ça peut ça une opportunité ya kozwa Queen Card. Donc Queen Card on a facilité nyonso. En plus, tout ça est une imprimerie na biso, une imprimerie. Côté voyage, quand on a Queen Card on a vraiment un séjour non assuré. Ba maman nyonso, ba parents nyonso, ba papa nyonso, ba jeune nyonso. Olinga otanga libanda, olinyo kendo beta tout. O sala moi business na yo, Hop Multiservice. Et ça on a pour le service na bino tout. En tout cas, ekopé ça ba moyen nyonso. Olinga ko bima libanda ya mboka, o contacter kaka biso na ba numéro de kopé ça. En tout cas, on vous a biso 565. Et puis kaka na ba service na biso ezali multiplier. Que les bino ba billet ya moins cher. En tout cas, l'agence c'est roté comme billet. En tout cas, roté comme billet na moins cher. National et puis international.
national. En tout cas, bravo. Boya et belé pour tous les Hop multiservice. Donc comme en 2023, en tout cas, propagande de l'ingé mata. Bon moni ba short ya malonga oganarati. Aux un projet à marque de santé, aux un matanga. To balata ba polo, il y a deuil, il y a fête, il y a collation de grade à cannabis. Pour la collation tu vas te la taper ba polo. Il y a le nyamuto to ke kotika. Ezala nango na fête na olingi balata ba t-shirt. Ezala nango olingi na propagande na yo balata ba t-shirt. Hop multiservice ezala. Ezala ba service belé et puis imprimerie numérique, il y a le niveau, il y a le colo. Et il y a des binos, toujours imprimé ba bâche, ba fiche, ba effigie, ba calico, bilo connu sur la concert na yo, hop multi-service et zawana. Et coachelo ba calico, ya kitoko komatisa, tout le monde appelle que oh artiste est solo. En tout cas, événement est solo. Bon hésitez, vous allez vraiment dans ba qualité nyoso. Hop service, on a banamboka. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et Rude Beauté. Secret nangai et dans Rude Beauté. Bato nyos balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé en pakolango oyo ezali mpona teint métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te rite ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino botala bakento moto akoso te ba biso ota pembe avant batala na lelobano ota biso na misisa donc zéro kento. On a que batache moko esalinga ya mwindu reta tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soki opakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango. Nous avons recommandé la gamme de Rude Beauté pour vous en vraiment déçu. En tout cas, c'est là, Rude Beauté a un produit malamu pour la proportion de l'huile. On a baqué tout ce que nous avons mis. C'était bon, t'as la arnama. Bon, déjà, baqué tout, ils étaient noirs, ils étaient mis cette noire. Les colons, ils sont dans le cas de Rude Beauté. Rude Beauté, où met là? Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Yo l'équipe, ici Lévis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Love. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99
24 46 090 ou encore au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Maison Kati, eza ya bana ya Congo. Maison Kati, eza ya bana ya Congo. Maison Kati do, eza ya bana ya Congo do. Maison Kati do, eza ya bana ya Congo do. Tozana ba projet belé, eza nango naturel. Mwamba papa, wana makasi ya ba papa Tanga bio, Isukisa pommade élargissante. Pona ba papa Pirito, voir clair. FD Purge ba produit à Maison Kati yango wana Tanga. Maison Kati a memeli biso ba produit naturel ya bien oye ko traiter nzoto na biso malamu mingi koleka. Plus de détails, kende na Kintuka Pêcheur, avenue Maindombe numéro 99. Référence Carrie Grèce. Mbote bonjour, bisika nyonso bozali na Europe, na Océanie, na Asie, pe na Afrique. Na pesi bino mbote mingi. Ezali ya bino Mama Kati Munga, la naturothérapeute, ayaka kolobela toujours au sujet de la santé. Vous servir, c'est notre devoir. Votre santé, c'est notre priorité. Yango moni na yeli susu na tongo na lelo pona koya kotali sabino lobiko na nzela ya ba plante naturelle. Et puis ba plante nini o esalami na maison chez Kati. Wana toza na kati ya émission na biso ya santé pour tous. Wapi pa itolobelaka lolenge nini ya kobika na nzela ya bokono pe na ba plante naturelle. Yango na sengi na bino bo s'abonner massivement na Nation Puissante Télévision. Bo s'abonner vraiment ebele, bo commenter, bo partager, bo aimer ba vidéo. Pour ni to senga rabino bo parce que musala o to sala kango pour na ko servir bino. Alors pour toyeba ke boza attentive, toyeba ke bozo linga biso, toyeba ke boza wana bo manifester yango na ba commentaire, bo bakisa toujours ba nombre d'abonnés, bo emaka ba vidéo pour eumela en ligne. Merci na ba abonné na biso ya tongo tozaki ko banda. Pe na ba nouveaux abonnés au bozali ko bakisa mabutu lokola moi parce que awa na Nation Puissante espace eza ebele yango to benga rabino tous les jours bo bakisama parce que makambo ya kitoko elekaka awa bo soto elekaka te to pesa rabino ba information en temps réel ba information vraie et vérifiable yango wana bozala katango nyonso na le adembona Talamboka, na mama fa na la vie et ses réalités, pe na le monde dans l'église. Awa tozali wana pona ko pesa bino basango, pona ko pesa bino ba conseil, et la kisite ke toleki bino na maele, et la kisite ke toyebi nyonso. Yango to senga kana bino ba reproche na commentaire, ba remarque na commentaire, ba soutien na commentaire, yango nde sala ke musala ekende liboso. Yambote na kota na émission na biso, bo s'abonner ebele na Nation Puissante Télévision pour na ko rater ba notification te et puis bo bengi biso na plus 243 82 20 012 plus 243 82 20 012. Nazali bongo koyamba tous les jours na commune Yangaliema de 7h à 9h30. Consultation ezali na 15 000 francs congolais et 10 $ pour na bandeko oyo ba consulta kanga na téléphone. Et deuxième bureau na ngai ezali na commune ya Kalamu na quartier Matonge na avenue Ikelemba numéro A9. Kuna pe na yambaka tous les jours mais de 12h30 à 15h30. Boya ebele tozawana pona kopesa bino ba solution, tozawana pona kosunga bino, tozawana pona kobakisa mukie na oyo bino boyebi. Yango na kosenga na Peter Mbedi a balancer biso pub avant tokota na masolo ya tongo ya lelo. Merci. Maison Kati, eza ya bana ya Congo. Maison Kati, eza ya bana ya Congo. Maison Kati do, eza ya bana ya Congo do. Maison Kati do, eza ya bana ya Congo do. Tozana ba projet belé, eza nango naturel. Mwamba papa, wana makasi
pasi ya bapapa e tanga bio isukisa e pomade élargissante pona bapapa e pirito voir clair FD purge ba produit ya maison Kati yango wana e tanga Maison Kati amemeli biso ba produit naturel ya bien oye ko traiter nzoto na biso malamu mingi koleka. Plus de détails, kende na Kintuka Pêcheur, avenue Maindombe numéro 99. Référence Carrie Grèce. Kaka ndenge na utaki koloba na bino, lelo tozolobela au sujet ya infection urinaire. Lelo thème na biso ezali infection urinaire. Bande konanga soki na ye kolobela infection urinaire, na ebisi bino ba photo wana soki na tie na YouTube chaîne Ekangami. Ba photo wana soki na tie na YouTube chaîne Ekangami ndenge nazo yebisa yo. En tout cas, na yambi couple moko na sali bango consultation na téléphone bazali na Kalemi bande konanga na sali consultation et vidéo batindelinga ba photo consultation na ba photo batindelinga yaya na kokite non batu ba souffrir bazali yango moni il faut bo partager ceux qui bossa qui partage tendende kona biso ya Kalemi oyo alingaki amona bolamu te soki bo partage kite nendeko oyo alingaki ayebanga ite musala bosala keza kitoko mingi ya ko partager eza vulgarisation kitoko oyo bozo sala bozo panza sango pe bozo sauver ba vie ko sauver vie eza kaka koyambisa mutu Christ comme Seigneur et Sauveur te ko sauver vie eza kotala mutu na hôpital ko sauver vie eza kopesa mutu information oyo ayeba kite ko sauver vie eza kopesa mutu kisi oyo azoluka na maladie oyo tungisi mbula na mbula ezali évangélisation bande konanga bolemba te ko évangéliser bolemba te ko partager en tout cas na yo ki pasi pe mawa pona ndeko na ngai couple o na Kalemi okolinga te tant na lobela ba infection a bokanisa net na osala ba ventir tant na lobela ba infection a bokanisa net na zolekisa te bolanda ngai bien na yebi ke boza ebele na ba téléphone na ba tablette na ba ordinateur pe na ba écran na bino pona kolanda nga yaya fungola matoi yokanga bien infection ba symptôme nango ezali nini avant na ya kokota na lisolo ya couple o baza na Kalemi o na koki kotanga kombote bolimbisi penza parce que quand na bango ezali très délicat et que ça a bien tena tanga kombo na bango secret professionnel ezo permettre ngaite maintenant oyebisa bino eloko nini et comme na couple wana au sujet ya infection urinaire ezali na ba symptômes nango ebele infection urinaire ba symptômes nango ezali liboso ozoyoka masuba pasi mwasi lokola mobali soko ozosuba ozoyoka pilipili ozoyoka moto mobali azoyoka moto na irect na ye mwasi azoyoka moto na bomwasi na ye ntango yo bandi koyoka bongo sala keba nsima nango ezali nini mokosa obandi koyoka mokosa soko subi après kosuba soko sisi oyoka mpenza lokolo kwanya lokolo tika ezali basigne ya infection urinaire soki obeti yango kara omona okomi koyoka douleur na bas ventre ekomi kosala opasi okanga masuba te ozoyoka kaka douleur na bas ventre douleur wana soki eleki oye kokoma na etape ya makwanza ekomi kobima yo na katikati ya makolo na cuisse lokola mwasi pe mobali makwanza ekomi kobima yo na liboso ya sexe na yo ya mwasi pe ya mobali okomi komona mobali testicule moko ezovimba moko ezosala pasi et puis okoyoka ba ganglion ekobima yo de part et d'autre soit ebimi moko soit ebimi mibale ba ganglion oyo ebimaka biso entre le cuisse soko oza na pota ya monene to oza na ba infection ebimisaka pe ba ganglion sikoyo ba infection wana
pendant les rapports sexuels obanda koyoka penza plaisir te mais obanda yoka pasi obanda yoka moto ezali babiloko yo infection urinaire esalaka soki oleki wana omona makwanze komo bimao na maboko awa makwanze ebimio awa ebimio na makolo autour ya bachevi makwanza soki ozo continuer kobeta yango kara omona makwanze ebimio awa na se ya mapeka makwanze ebimio pe na nzila velele wana pe omona makwanze ebimio autour et comme osala ope ba bibon mo bibon ebimi na fesse mo bibon ebimi na cuisse mo bibon ebimi na lipeka liboso to bana koloba bibon ya lipeka ezalaka soki mwasi aza na zemi na ndako alobi te esalaka etindaka basini ya bibon mais bibon oyo nga nazolobela bibon oyo ya infection urinaire mona bibo ebimio na kingo bibo ezobima échanger côté bimi côté mususu na mwasi lokola na mobali sikoyo soki owumeli na bainfection ya boye okomona sperme ya mwana mobali ekomi mai ekomi lokola masuba ozoyeba kodistingue te wapi sperme wapi masuba ekomi couleur moko or sperme ya mwana mobali oyo ezali en bonne santé ezalaka lokola crachat et puis crachat omonaka soki otiango boye ezobenda sperme ifo ezala pembe lokola miyoyo ezala kilo et puis ezobenda mais soki ekomi na problème ekomi lokola mai ndenge na oyebisa bino na masuba na sperme différence ezozala te ezokende kobebisa qualité ya sperme ezoboma vitalité ya sperme infection urinaire ebomaka motilité ya sperme ebomaka concentration ya sperme yango ekomisaka yango mai omona mobali ya ndenge wana na sperme ya ndenge wana akoki opesa mwasi zemi te akoki kosinte mwasi te lelo ti lobi zemi kokota te sikoyo ntango ekomaka bongo mwana mobali akoki opesa zemi te parce que sperme na ye eza ya kobeba semence na eza ya kobeba moyen apesa mwasi zemi ezali te la même infection urinaire epai ya bana basi efungolaka na bosani te infection urinaire ememaka mpe faiblesse sexuelle epai ya bana mibali alors faiblesse sexuelle nyonso ezalaka hémorroïde te faiblesse sexuelle mpe eyaka na nzela ya infection urinaire sikoyo epai ya bana basi infection urinaire efungolaka nzoto ya bomwasi operdre élasticité na yo et puis ozoyoka badouleur na bas-ventre et échangeaka na couleur ya règle na yo olie ezala rouge vif ekokoma rouge moko tendance ya bordeaux rouge moko ezokende neti chocolat rouge moko ezokende neti mauve et puis okoremarke soki oza na bainfection barègle na yo ekomaka douloureuse barègle ekomaka na bakayu barègle ekomaka compliqué soit ekoma obima ebele soit ekoma obima mokie le même infection urinaire wana epai ya mwana mwasi okoperdre élasticité na yo okomona okomi kosala basécrétion moko na intimité na yo ya solo et puis mai yango eza lokola jaune ezokende neti mwa chocolat ebima yo ozoyoka peke mai moko ebimi ngai na se ekoma obima obongo ezosala solo oremarke balèvre na yo evimbi ekomi kosala bapota omona lèvre epalwami on dirait otutani omoni so moto apalwami na mire to moto aziki na fer so olongoli poso nde sa oremarke biloko wana na balèvre na yo balèvre evimbi ekomi osala pasi la mosusu na caleçon ozokoka kolata te infection urinaire ememaka biloko na uti kotanga et puis epa mwana mwasi eliaka baovaire na bahormone eza lokola ozwi javel obwaki na bilanga ekokausa basemence okomona mwasi ya ndenge wana akozala na problème ya kobota obota te bakobota mosusu te wana tomemelaka ngo bato bangambo pamba biso moko mpe na bisalasala na biso nde esalaka ke bacomplication eya bibaka bikotisa na liboso ememaka mpe badifficulté
Et le pozo kotisa oyebite ce qui est sanine. Est-ce que ezaki stérilisé? Est-ce que ezaki bien entretenu pour na okotisa ngo na liboso et memaka pe ba infection. Si ko cause ya ba infection ezanini. Wana na ucho tangela bino ba symptômes. To kotisi ko na cause. Cause ya ba infection ezali kolata ba slip non repassé. Otandi slip na ona singa. Biso moko toyebi toza batu ya ba fulu kili fulu na gauche fulu na droite terrasse boucha nini salabo bandinzi baza agogo yo zui kaleso tandi na singa ezui moi oui moi elongola pe ba microbe mususu mais o bandinzi pe ba ekotika tango lambano ezaki na singa ayaki otelema ndinzi atelema apamba te ifo sumba ndinzi atelema apamba te ifo abwaka eloko tango abwaka eloko wana abwaka bankusu yo ozui kaleson otandaki na singa o repassé te ozui kaka olati en dehors de ça nini ememaka ba infection bisuba suba toilette ozoyoka yo moko ozoya avokota gaz ya masuba ebeti yo na miso lokwa javel. Mais au côté quand même que suba kuna. Ba toilette wana mingi ezanga na ba terrasse, mingi na ba bar, mingi na ba boîte. Na ba place ya ba matanga. Congolais ta tongi loko na bien, sali restaurant na bien, mais entretien toye baka ko maintenir te. Au moins un restaurant ezabia ke ko ta la toilette il faut kangazol. Au moins un restaurant bar ezabia que nota la toilette au comment tamwa na songa makolo pour ma soube comme le quoi ebale et là on nini sous même infection kolata kaleson moko mikolo ebele wana nazo s'adresser mingi na bana mibale kaleson moko olata ngo une semaine coupe kutu koloba te ata moso ba boaki yango na terrasse boy ba matakana o batambola kana ba okufa. Moi, mobali coupé wana alali nango. Alamuki nango abeti nango bale na quartier. Asisi asukoli ake musala lati yango. Ake nango musala. Na pokwa azongi nango. Sans compter ko subi. Ba mibali bisoku basi tozara. Tan mususu ko subi ozui opangusi na papier mouchoir. Ba mibali azui ka ningisi boy. Pona eso ningisi ba guti nyoso ebimi. Alors ba guti atanga oningisa. Ezoye na maboko ya omonga nga opesa ba mbali mbote na maboko te so na kaniska système ya bouger matanga ezwaka mbote ya maboko ezate bonjour soit topesa ni biz na litama soit tolobi na monoko ya maboko boy na lingango te namona kama suba en dehors de ça ba mibali bakenda suba na banzete place ngo moni pe masube zebele nzete kutu kote ane kauki yeba kyo bakisa ya ye likolo wana ozwa infection biso bana basi tozalaka okyo ngunzami kota fulu moko boy bato baomona te ngunzami wana okyo suba yo za deja kota fulu eza na microbe yo ke ko ngunzama wana tanga ngunzami oyo zo kitisa yango pe zo matisela o mususu epesaka ba infection ya kandenge nini soki ozo salela ba bande hygiénique moko banda tongo tipokwa. Si tout ba mi ba basio ba règle bimara mingi te bande hygiénique wana moko atiaki na tongo oyo longolango tina pokwa babiloko oyo ezobimisa eza salite ya nzoto chaleur oyo ezotambola nzoto na ope ezodégage chaleur bande hygiénique wana ezalaka na mwa ba produit chimique et puis ezalaka na mwa ba sachet eza sachet léger mais eza sachet et transpirer yo na nzoto écoutez règle au subi chaleur kovanda nango toute la journée et memaka ba infection urinaire mususu yaka na ba rapport sexuel non protégé mobali wana za na mwasi na ye na ndaku azape na mwa gender na ye pe na quartier azape na mwa jo na ye pe na quartier na bango za na mwa petit na ye omona nde infection etambolaka yango soki otali schéma oyo batiaka na ba centre oyo basalisaka ba dépistage okobanga mibali okobanga basi schéma na ndenge ezalaka euti kuna ekiti loko ya pyramide mais eza kozwa bato ezozwa bato
yango mutu moko so azwi sida akoki opesa 50 personnes eza te ke abimina o te ye abimina mwasi na ye azalaka na mwa likangu na ye pe azalaka na mwa pire petit na ye pe alongola mwa vie moko boye vie wana pe azalaka na mwasi na ye mwasi wana pe azalaka na mwa jo moko boye na biro wana pe na cité azalaka tala ndenge ekendaka yango ozomona sida ya mutu moko epesi 50 personnes bolandaki dernièrement sida ya papa Jean-Claude kuna na Canada pardon akabeli yango na 100 personnes yoka nsi abimaki na bango nyonso 100 te abimi peut-être na 2-3 na pe vide par rapport ya barelation na bango nepandi sida ti ekomi na 100 personnes bandeko na ngai infection eza maladie ya mabe infection eza maladie ya mabe memaka mpe baconséquence ebele yango nga nasenga na bino avant bobanda koporte bajugement sur y to x yo moko mitala nanu nalekaki nzela nini babandi génique nde ekoma nango ba 2000 francs boye bato basalelaka balinge ti lelo bazali sikoyo linge yango asukoli azwi abombi yango na se ya valise arepasa te jour azwa règle mosusu azwi kaka popoli atie na se yaya na balere oyo na bangongo oyo wana ezalaki ya mwa moke napesi bino oyo etali bainfection urinaire sikoyo tokota na histoire ya couple oyo ya kalemi yaya mpo kaka youtube aza na baexigence moko ya kosakana te naza na baimage nyonso parce que nayebisa bango batya elongi te me bakangelanga mpo niveau ya makwanza oyo ebimi couple wana oyoka kele obwaka soyi mpo eza mosala na nga naza na choix te non seulement babimi makwanza na mapeka na baintimité na nzila velele na bakwisi na makolo mpe na maboko na babibon na kati mwana mwasi aza na bibon na sexe donc lèvre na kati nango ebimisi bibon mobali aza na bibon na se ya lipeka ya oyoka kele okoka te sikoyo naomituna ti sikoyo ti bokoma boye bozalaki wapi ti bozobeba du jour au jour bozomona mpe te bovandi na bino bozalaki wapi o te mama tobandai mpe kaka kozwa batraitement nde esimbaki te yango wana soki ekeye ezongi traitement ngo bobanda ozwa ya ndenge nini mpo ngai namoni na nga eloko moko te soki ezalaki traitement ya makasi ifale bamakwandi oyo ebimaki deja ezikazika babibon deja ezala te olinga te soki otali nzoto ya mwa mobali oyoki mawa soki otali nzoto ya mwa ya mwasi oyoki mawa me baza couple baosala ndeni nobi nzambe na ngai namona na nga bainfection me ya boye nanu na soigna te namona na nga bainfection ya boye nanu na soigna te epuis tuna nga basali nango combien 3 ans oyo 365 jours plus 365 jours plus 365 jours nde yango basali na infection wana ekeye ezongi yango moni bapartage eza important bapartage eza important parce que soki bopartageaki te couple oyo elingaki ezwa lobiko te collègue na ye na mosala azotala video na nga na pause aotala video atie na ye baécouteur mais aotala video basalaka na carrière kuna na kalemi aotala video aoyebise moi mwasi openza alobaka bien et puis namonaka bakisi na ye bato bazongaka toujours mpona kotémoigner vraiment aza sérieuse et en plus de ça aza serviteur de diable asoigné ya maladi nini bita asoigné ya mwa bamaladi mwa ebele mais ngai nalandaka ye mpo namonaka ndenge asalelaka mosala na ye asalelaka bien abilakisa non total azwi numéro na nga discrètement parce que alingaki te collègue na ye ayeba azwi numéro et ntango azwi numéro aye kobenga nga
Maman na uti kolanda émission na pas collègue na les services. En tout cas makambo lobby est important. Na ningi na poko na benga opo na zana musala to solo la ngai na madame na ngai. Bino boza pe otoza na Lubumbashi na Kalemi. Na poko bengi ngai. A expliquer ngai e makambo bazomona. Abize na tia vidéo. A tia vidéo to sololi ngabi bon. Botindela nga kasi ba photo mais botie longité. Botindela nga ba photo na ko zwa ba partie ndambu pona tia émission. Mais na yebisi bino na ba photo ana naza kutota na partie ya otiate e simbate. Moi kutuna tiata ya maboko ezate YouTube akokanga. Donc moyen na la kisabino loko ezate bo yoka kande na oloba. Yaya na okeli couple o mawa. Basali 7 ans babota raté. Yebisanga na infection boy obota ndeni. Parce que na état o basali nango 3 ans. Avant ba ko yoba izaki infection et ça combien de temps? Parce que basali 7 ans depuis mariage ba obota te et 3 ans durant ba na maladie infection et keye zongi. Yaya nangai. Siko avant ba yeba kezaki infection et ça combien de temps? Ça justifie pourquoi babotité. Ça justifie pourquoi moi nananda kwana azolela te. Ça justifie pourquoi ça ninanda kwana ezo pasukate. Basalinga confiance. Na yebisi bango bazala déçu te. Mais bazwa kaka temps ya omelakisi. Parce que maladie esali 3 ans. Et koki aussi la nakiri ya 1 semaine te. Naza magicienne te. Nazalinga ngate. Naza Jésus-Christ te o abiki saraditi kotaki. Ngai nazo travailler na ba plante. Et ba plante o ezo senga ki se kota pour mutu aya komona ba résultat. Na bisi bango to kaboza na patience traitement na biso eza mulai. Et kokiozwa biso pe ba 6 mois. Et kokiozwa biso pe 1 année. Si qu'on a traitement na ba ozwa kaka ki si infection te. Si on a qui c'est infection, il faut mobali à traiter sperme. Il faut moi si à traiter ba ovaire na ba hormone. Donc il y a un lobby traitement na biso kokyo zope 1 année. To zui ba infection ba tititi ta on to koti to qu'est-ce qu'on soigner ba biloko infection iliaki. Wana sikone ko présenter bino pirito. Pitambe di benda penza pona to bandana explication na biso ya pirito. Traitement na proposé bango pona nani ezali pirito yango na sengi na Peter Mbedi abende la biso poto yeba nini na ko expliquer. Traitement na proposé bango yango pona oyo etali infection urinaire. Pirito oyo eza en mesure ya ko soigner infection urinaire, staphylocoque, gonocoque, syphilis, moi mouké varicocèle. Mais na varicocèle, ils ont na pirito, mais ils ont na bakisi mususu auto associaka. Pirito oyo eza antibiotique ya makasi. Antibiotique moko eza en mesure ya kokausa makwanza, ya kokausa batofina, ya kosilisa mikosa, ya kosilisa ba douleur na ba ventre, ya kosilisa ba règle douloureuse, ya kosilisa ba règle na ba caillou, ya kosilisa ba sperme ya mai pirito. Ezo soigner ba infection ya ndenge na ndenge. Pirito ezo pesa okimia ba mokosa ozaki nango na maboko ekokatana, ba mokosa ozaki nango na intimité ekosila, ba makwanza o bimaki par-ci par-là ekokauka, douleur o bandai koyoka na ba ventre ekosila yo. Mokosa ozaki koyoka tango ozosuba ekosila, pasi ozaki koyoka tango masuba ezobima ekosila grâce ya pirito. Pirito cure moko eza na 12 bouteilles. 12 bouteilles wana ezo sala traitement ya 6 jours. Moko na tongo moko na poko. Mais ezo dépendre na cas ya mutu na mutu. Pirito avant na pesa oyango, il faut yo sala examen en hôpital. Oyeli na ba résultat, oyebi singa consultation, tant nini yo sali na maladie, yango ne ko déterminer temps ya traitement na yo.
Alors, bosalanga confiance. Pirito est antibiotique moko ya makasi. Pirito ba témoignage eza ebele. Pe na kozonga wa, tango ba aussi sa traitement, ba kopé sa témoignage na bango. Boyoka niveau nini ba souffrir, combien de temps et puis kinya na bango bazui wapi. Ba wumeli na médecine moderne, bazui ba kisi ya ndenge na ndenge, ya perfusion, ya batonga, ya komela, ya kotia na sepa ya mwasi, mais solution bazuite. Maintenant na pesi bango tactique mususu. Na lobi en dehors ya komela pirito. Boboaka ba kaleson na ba soutien nyonso bozaki na. Boboaka mo. Bosukola bilamba tango bosilisa, bosopeli yango mai ya moto ozara lokwa to tokisa poto boaka la soso. Botokisi yango pendale boboaki na bilamba wana. Si les obina ta journée mobimba pona botoki, c'est un problème te, mais ça pona lobiko na bino. Badera, bosukoli boboaki mai ya moto, bosukoli boboaki mai ya moto. Toilette, bosali penda salongo. Après nde boye ko banda komela pirito. Au mona ke bakende zonga ane kenda ke zonga ki esalamate. Na pesi bango ba formule, na pesi bango traitement ya pirito. En tout cas, pirito ezali antibiotique ya makasi. Pirito eza antibiotique moko ezosilisa infection urinaire mayele. Pirito eza antibiotique moko gonococcus sora tali ya pakatimbango. Syphilis sora tali ya pakatimbango. Grâce ya pirito. Alors, na sengi na bino bo benganga na plus 243 82 20 012. Et puis vous s'abonner massivement na Nation Puissante Télévision pour nous connaître des détails et puis ba notification. Bobo sanate ko commenter, ko partager, ko aimer, pe ko liker et ko sala biso kitoko mingi. Ezalaki abino mama Katimunga, la naturothérapeute oya soigna kanaba produit naturel. Nazali bongo na commune ya Ngaliema na quartier Kinsuka Pêcheur. Avenue Maindombe numéro 99. Référence carrière carré Grèce. Kuna na travaille tous les jours de 7h à 9h30. Consultation ezali na 15 000 francs congolais pour na bandeko nyonso ya Kinshasa, pe $10 pour na bandeko ba consulta kanga na téléphone. Deuxième bureau nanga eza na commune ya Kalamu na quartier Matonge na avenue Ikelemba numéro 9. Kuna pe nazali comme yamba tous les jours sauf le samedi et les dimanches. Nazali disponible de 12h30 à 15h30. Consultation comme toujours 15 000 francs pour na bandeko ya Kinshasa pe $10 pour na bandeko oyo ba consulta kanga na téléphone. Na sengi na bino abonnement massif na Nation Puissante Télévision pe numéro de contact nanga ezali plus 243 82 20 012 na suka. Na sengi merci na Peter Mbedi ou azalaki derrière la caméra. Merci na Léa Dembo pe na Maman Fatouma. Merci na évangéliste Miché Ekouchou oyo aportakanga toujours na musala oyo. Merci na bakobay humain o basalanga confiance aveugle. Wana na moni famille Munga, famille Mukoka, famille Sengambo, famille Botali, famille Mamwa, famille Molengo pe na Pauline Libuta. Merci beaucoup Naba, mes amis ingénieurs cursus honorum de l'ISIPA pour Naba acte de confiance Bosalanga, pour Naba partage, ba story, Naba statut Nabino. Merci beaucoup. Et merci Naba consommateur ya Maison Chekati. Merci Lisusu Naba abonné à Nation Puissante Télévision. Merci na équipe Mobimba ya Maison Chekati pour na musala kitoko ongai Nabino tozoko bakosala ensemble. Soki koloye so azongite ndeto monani mbala ya sima. Bye bye. Maison Kati eza ya bana ya Congo. Maison Kati eza ya bana ya Congo. Maison Kati do eza ya bana ya Congo do. Maison Kati do eza ya bana ya Congo do. Tozana ba projet belé eza nango naturel. Mwamba papa wana makasi ya papa tanga bio Isukisa et pommade élargissante pour na papa Pirito voir clair FD purge ba produit à Maison Kati yango wana tanga
Maison Kati amemeli biso ba produit naturel ya bien oyo kotraite nzoto na biso malamu mingi koleka. Plus de détails, kende na Kintuka Pêcheur, avenue Maindombe numéro 99. Référence Carrie Grèce. Capage TV. Capage TV.